Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masiya, eza yanga bino so se Rebeka. Na eko partage na bino ndoto, pena solola na libota ya Nzambe ya Israël. Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, abongwani telele même, hier, aujourd'hui, éternellement. Comme Nzamba zo sabiso grâce, au sabiso ngolo, au sabiso bolamu, yonga pe na pusani so liboso na bino pona ko partage na bino grâce ya ndoto oyo nazwaki na ngolu ya Nzambe ya biso ya bosantu oyo arevela biso makambo ebombama tellement za bolingo tellement za malamu mingi alingi biso toujours tozwa bomoi ya seko toujours azolakisa biso makambo po te toyebana komibongisa po tozwa bomoi ya seko. J'espère que avant tokota na message na biso mpe na solola na bino libota na Nzambe tokotanga toujours kaka na Romain tokotatola Nzambe oyo eza bato mosusu nanu bandimeli Nzambe oyo te ti lelo nanu bandimeli Nzambe te bakangi mitema na bango vraiment nanu bapesi bomoi epai ya Yesu Masiya te eza na bato mosusu bayebi ke nga baloba na nga namela makila na Yesu me namela na nga yango te nayebi na ngai deja ndeni nakosala mpona bika me nakoka na nga kosala te me kolo ntango nkolo ngonga azoyebisa biso nini tokoyeba yango na kati ya message oyo na ekopartage na bino peuple de Sion. Totangi la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Yesu azali kolo pamba te Nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango polele na miso ya bato Nzambe akokomisa yo bosembo pe akobikisa yo pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka Nzambe akoyoka soni te. Yango wana bayuda na bato ya bikolo mosusu bakeseni te bongo bango nyonso bazali na nkolo se moko ye apesaka bomengo na ye na ba oyo nyonso babondelaka ye. Ya solo ekomama boye moto nyonso oyo abondelaka nkolo akobika. Tosuki na 13 tobandi na 9 tosuki na 13 moto nyonso abondelaka Nzambe bosantu akobika, moto nyonso asambelaka Nzambe Israël akobika. Lokola Bible si elobi ke moto asambelaka Nzambe akobika totatoli pe tondimi ke azali Nzambe yango wana pe tozosala lisusu nini tozobondela Nzambe oyo ya bosantu ngai na yo po te ngai na yo tobikisama tobondela Nzambe totika moma na maboka molimo mosantu le paraclet yenda azwa contrôle nyonso tobondeli au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Yahweh Nzamba bosantu na pambolio na komisio potoza Nzambe le créateur de toutes les choses mokonda l'univers mokolo tango yondo kabeli biso mokolo malamu oto mona te uta to bota makolo grâce ngolu na yo etalisa mekolo mokili kolo bazai kosa tendre loko mosusu me biso to moni mwana na pate ayepe apesi biso bomo ipe bosomi akangoli biso na masumu na ba lien na ba condamnation na ba malédiction na ba loi établie apesi biso bomo ya seko yango biso pe to tatoli azali Nzambe tondimeli yo mokonzi pe mobikisi ya bomoi na biso toyekokaba moma oyo na maboko na yo tia maloba na monoko na biso ekolongisa biso pe ekopesa bomoi na bana na yo Nzambe Israël oza Nzambe obongwani te yo nde Nzambe nguya na tiki tango oyo na maboko no mokolo tango zala na nga de début à la fin Seigneur video ekende kosimba mitema ya bamama na ngai oyo nanu bamibongisi te bayeba na komibongisa po te tango ezali te ozali Nzambe obongwani te le créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers Seigneur mimonisa na nzela video okolo simba mitema bato ata motema ngo ekomaki bango mabanga ekomaki makasi kolo yo ndo olimbisaka mitema biso nyonso tozalaki mosika na yo yo ndo obengi biso pembe na yo yo lobi moko te akoki epai na yo soki yo tata abengi ye te kolo tika te na nzela losambo oyo tata asimba mitema ya bana na yo babengama baya kondimela mpe batatola yo ozali Nzambe bazwa bomoi ya seko bisika bizali mingi kolo
Obongwani te le créateur de toutes choses. Sala bango bolamu. Kolondengo salanga pe bolamu. Kangola bango ndengo kangolanga Seigneur Jésus de Nazareth. Monisa kembo na ona vina bango ndengo monisa kembo na bomo na ngai. Ozanzambo kangolanga na mai de ténèbres à lumière Seigneur. Sala bango ngolu ba ya na kati na biso kolo Yesu Masia. To bondel bongo tolobi amen. Tika molimo mo santo, le créateur de toutes choses, mo konza l'univers, nzambe obiso na yo tozo bondela, nzambe ya solo, asala biso bolamu, nzambe ongana bondela ka, ye wana nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, nzambe ya bakoko na biso, même na mikanda ya misale zoloba, nzambe ya bakoko na biso, ba Abraham, ba Isaac, pe Bible zo tato la David, azalaki moko ya koko na biso, doki, bakoko na onde o wana ngana zoloba, soki osambela ka nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, nzambe Moïse atambolaki na yo alakisaki Moïse banzela Bible loba alakisaki pe ka Moïse ye moko te alakisaki pe na David banzela na itika nzambe wana alakisa yo na ngai banzela na po totambola na kobanga ye nzambe azwa lokumu azwa kembo nakota na message po tango ezali mingi te nalingi nazwa bino penda miniti mingi te na kati ya video oyo ekoyebisa bino ke nalalaki na butu ndenge tolalaka ezalaki mwa ba quelques jours eleki déjà parce que nazalaki na ba video mosusu mpona sala wana ye na nsima nde nzambe akotalisa ngai ke ntango eza mabe nazoyoka bazoyebisa ngai ngonga eza mabe ntango eza mabe biso nyonso toyebi oyo ekomama na apocalypse eza na ndambo ya makambo biso tokovivre yango eza na makambo oyo na nsima na biso ntango eglize ekokende nde ekosilisa na kovivre yango na yo mutu oyo ozali na mokili oyo ya se ndenge nzambe alobi na biso ke ntango ezali mabe ngonga oyo ezali benda mabe tomilengele tomibongisa tolandaki ndoto nabetelaki bino lisolo ke nalali kola azoloba tobongisa tolalaka lisumu etupolele te tozalaka toujours na kati ya bafoulard na biso tofinikaka deja boyebi ke mwana nzambe aolala lisu te nde biso tosaki kolala kala tobandaki kolala kala sexy nde tobandaki komibenga trop sexy okutaka mwana eloko mobo ata na marché ata na magasin mwa kilote moko ya moke mais soki eza na mwa single nango ozwi populaire mosusu fiancé na yo mosusu likango na yo comme bato ebele nde tozalaka na makambo mingi ya yaka tovanda omona opulaire na yaka tovanda ozomona omona opulaire na yaka tovanda me nzambe ya nguya oza kopulaire ye te oyo akokopesa yo bomoi ya seko ozopulaire ye te yango wana nzambe asali biso nga na yo grâce ngolu alakisi biso lolenge nini tokokolala lokola bana na nzambe alors biloko oyo nyonso tozalaki kolala nango basexi wana po tosepelisa bapapa tokotia yango akote te tokobwaka nde yango po te tolata teni oyo kolo azolinga tolata soki olati robe na yo moko ya pembe ya bien soki ozalaka nango ozolala meme lokola bana likolo nde balataka teni ya pembe okolata pe robe na pembe okolata pe teni na nyonso mais lata manière décente kolo alobai na biso robe na biso soki eleki déjà kaka genou ndenge alobai na ngai na révélation soki kaka eleki genou c'est bon elobi te tokoma bamilala elobi te tozala sali te mvwandi robe na soki eleki genou sandale no mwa bien talon molai te faut tolata manière décente donc oza boye ça veut dire okita donc ata sandale na yo eza awa manière décente olata propre ezala bien mais kotika nzoto libanda te parce que ezofongolela biso pe baporte mosusu ndenge nzambe alakisaki biso bolimbisi libota na nkolo yango na nde koloba toyebaka teni nini oyo tokoki kolata ya teni nini tokoki kolala na yango teni nini tokoki kozala na yango mpe mituna biso ezalaka toujours polele te so nzambe apesi biso révélation alobi ntango eza mabe ngonga eza mabe eloko ya liboso obino bokoki koyeba ke mpo bato mosusu bandimaka te barévélation ya bato mosusu mais oyo ngai nakoki kosala ke mpo oyo bongola motema na yo mpe ozwa grâce ngolu oke nzambe azopesa biso fu boyeba ke na génération nyonso grâce ezalaka ngolu ezalaka po te bato ya ntango wana bamibongisa donc na ngolu oyo nzambe asali biso bato ya génération oyo tomibongola mitema na biso mpe tochange conduite na biso nde nzambe aza kopesa biso bamessage oyo mpe kosala ke génération oyo tozali ebikisama soki olobi ke oyo te
makambo akala ou bien lèvement ou bien kufa mokili koya lelo te mais yo otala te kufa oya mokili o Yesu akoya yo tala nde age na yo tala makambo oyo ozosala mi contrôler malamu oyeba ndeke soki ngai na continue na nzela oyo to na bongola motema kotala bana na yo te po bango pe baza na génération na bango bana ngulu na bango bana grâce na bango mais tala ngai na yo nde ta oyo nzambe apesi biso opportunité nzambe apesi biso na maloba oyo nzambe azotindela biso mpe na nzela basali mosusu ke tobongola mitema na biso okokanga motema ti wapi okoboya kosala repentance ti wapi natangelaki bino makomi bible nyonso eza na bolandaka ngai nzambe alobi ti ntango tokondima mabe na biso ngai na yo mabe nini oyo biso toza kosala ngai na yo tomitala malamu comme nzambe alobi ntan eza mabe ngonga eza mabe tomibongisa donc même façon na kolata bongisa même etamboli na yo bongisa même façon na koloba tobongisa biso nyonso tobongisa po tobongisa kozonga ya Yesu Masiya to kodisparaître na biso tokende nde kopema na lie ya kimia po génération nyonso eza na ta nango biso tokoleka génération mosusu ekozala sisite oyo nde toyoba bana na biso to bakoko na biso si bakokola mpe bana génération na bango mais alors ngai na yo nde ngai na yo omona okene église obandi kosambela malamu lobi paster nzoka ndoki mama paster ndoki sikoyo yo mondimi yo pozoka église na kindoki sikoyo nazoyeba te liloba nzambe oyo biso tozoyoka makomi na nzambe oyo bazoteya biso butu moi yango ezali tozoboya kondimela yango na nko tozoboya kopesa bomoi kati na Yesu na nko tomilingi ka tokontinue na vie na biso oyo biso tolingi ya mabe problème eza nini kati na bana na nzambe bino moko bozoloba ke tozali bana na nzambe likambo ezali nini kati na bino bokokanga motema ti wapi Apocalypse 22 ezoloba yango kaka na kati na kindoki mo kindoki kutu eza kuna Apocalypse tokokanga mitema pona nini nini oyo biso tokozwa na mokili oyo ekopesa biso kimia omona moto yango paza moto abutu abimaka na butu me na moi azosouffrir azogalere litomba ezani nzambe alobi tobongola motema atindeli biso maloba ke bato boyebi ngai te siko fu tosala nini toluka toyeba nzambe bolingi te nzambe alobi na biso nini tose repentir na ye na repentance awa bolingi te mosusu mwana nzambe alobi omama lobika tolinga repentance te ndeni eza vi ya bana nzambe bandeko mosusu balingi te tozomona bango nde bazokwea na bafenetre awa na butu bamosusu motu azokende susi ne kaka loka mposa koloka satan soki akoteli yo na motema akopesa yo na makanisi bible ezoloba satan akoteli juda apesi ye mpe na makanisi makanisi oyo satana atiaka kati na yo ekomema yo na liwa ananira na safira satan akoteli bango bible ezoloba me tala suka na bango bakendaki wapi bagani mpe te me baperdre ame na bango bakufi satan akoteli juda akufi awa satan akotela yo na motema awa satan ayindisa motema na yo kanga motema mama paster na papa paster mpona nini couple pastoral mpona nini bozoteya bana na nzambe bozotia bato maboko na eglize me mpona nini bokangi motema boboyi kobongola mitema na bino Satan ayindisi mitema bato akomisi mitema bato mabanga balingi évangile te balingi kopesa bomoi na Yesu te balingi komikitisa liboso ya nzambe te butu nyonso baninga bazosangana mpona koluka mawa na nzambe ngolu na nzambe mpe kombo na Yesu mpo eloko mosusu te kobikisa mutu kaka kombo na Yesu badisiple bapesa bato kaka kombo na Yesu bakakatani babika na kombo na Yesu biso mpe tobika kaka na kombo na Yesu bible yango ezoloba bango na Rome awa 9 na natangeli bino awa kaka kombo na Yesu. Mais alors pourquoi bolingi double piste? Pourquoi bolingi double identité?
na moi bana na nzambe na butu bana ya satana. Pona nini bolingi double identité? Pourquoi bolingi l'église pe ya mabe? Pourquoi bolingi ka kokende kolata ka ndenge batu balobi ya mabe? En plus bozolo bezali conviction. Chacun de nous, chacun a son conviction. Mutu ndenga ndimeli nzambe, mutu na conviction na ye. Likambo déprimé za likambo conviction te. Lo les a te que soza chrétien au kota lola. Non 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 non. Lo les a maramususu. Mukolo wana na otanga Bible. Na comme na passage moko na komaki yango. Molimo mosanto azoyebisanga ke lo les a pasi ya. Lo lozo mono pokota ngo eza pasi. Likambo lo les a conviction te yaya. Foko kanana ya likolo. Tala mukona betela bino révélation nzamba tilanga seboye. Nazo tala lola boye. Azoyebisanga soki bokokani na bato basawa te. Boya pe awate. Kasi yindi mtopesa biso ba révélation bozala boye. Botika oyo bolata boye. Bovanda boye. Bozala boye. Tozala ka ndenge ya keli biso to bongola eloko te. Mete biso to lingi te. O eza conviction ya mutu na mutu. Non non. Soko zoka seza likamba conviction. Oso mikosa. Basi ebele. Bozanga lola likola mibali na bino. Yaya. Likambo asali. Eza likambo papa te. Bible pezo bato benga mutu te papa. Oloba te Sara ndo benga kutu mbai na kolo na ngai. Mon Seigneur kolo na ngai. Bato ebele bokozanga lola likola ba papa. Papa lingana lata sexy. Papa lingana lala bongo bolumbu. Bozanga lola bokotika a cause ba papa. Ba papa ba opesa bino eloko te. Bible lobi o azo mona ke na operde o perdre na eloko olinga ko perdre te. A cause ya ko comparer kama kama nzambe na umbai no azo loba. Yango papa boyaka nani oya bala. Makambo yango ya papa. Jeremia balate. Jeremia botate. Yo bazote makambo nzambe. Yo loko yo moni oya nango. Mama, papa. Papa lingi te makambo déprimé na bia bala mwasi ya bongo te. Papa lingi batuka batia ba mesh ba kabelo na ba sili ya miso. Et surtout ba mesh nga mona zaka moteki ba mesh. So mukobo ko fungwa ba miso bo mona makambo ezaka na ba mesh de bo chango te. Nga yo na kuma na ba kitambala. Bo chango te. Nga zaki moteki yango te. Moteki yango oteka nyonso no po bat basomba na tiaka ba couleur na tentaka. Na zana ngo ya ndenge na ndenge. Et surtout sous na monde à TV. Alors funa l'accepte nous na ba kabila mi kuse pe na sala ka ba periki. Na sala rasco ba periki. Na sala on a forme tarali papa. Na sala on a forme nini. Ndeka na zo créer ba foulard midel. Ce qu'on a créé ba mèche. Ate za ya client. Na sala le on a vidéo. Après ton ya na PC bido pe boye baté. Ata mèche bata mi la ye ya ki client so mi mèche ni so wap ayeli ngai. Ngana latiang. Na sopia ya na mi boaki. Mais bino pe boye bate. Meza na litumba te. Nzamba la kisanga makambo wana. Eza bien te. Yozoro ba papa olinga te. Baso pekiso ba maquillage eza mabe ba make-up. Papa kolinga te. Nzamba lobi pekisa ba nanga ko tia vernis. Papa kolinga te. Siko bino nyonso papa papa. Papa papa. Siko bo maloba nzambe bo tosa te bo tosa ka ya papa. Etali bino. L'essentiel bisoto yoki nzambe. L'essentiel bisoto zotosa to tiki ba make-up. To tiki ba maquillage. Nzambe soki longino baby. Nzamba ko bongisa yo. Batu musu basali dépouillement ba tiki ba make-up. Mais ba tiki kindoki te. Yango mone longi na bino zo bonga te. Mais soko bangi nzambe na yo. Otamboli na droiture. Olobi nzambe. Tala ndenge ba tampo ebeta kinga parce que nazai kocha ba produit esalinga ba tache ya noir. Yesu nanga yo kelanga mana tambola ki mabe na kati ya ignorance. Parce qu'on a lingi ba tampo e si la kolo. Eloko nini o ko si sanga ba noir ba tampo o. Yo kelanga mawa. Nazongi ndengo kela kinga. Molimo mo santo ko peso solution pona ba tampo o noir esali yo wana. Nga yo na betela bino to na zwaka zemi liboso na ibaka te. Na bombeli bino te. Bandute sala inga na libomo. Siko molimo mo santo so ebisanga huile ya ai esili saka nduta.
na zwi huile ai na huile d'olive na ai na mixe na kalingi na huile d'olive na bandeka kopakola butu nyonso kopakola. Huile ya ai pe eyesa nzoto munene. Uzomona. Nde na yoloba te papa na tika ngo pe eyesa munene. C'est bon comme déjà na komi boye. C'est bon. Oye bandeko jenenga elongwe. Sikoyo po yo pe ozala batapo ozala batache. Yo kanisi molimo mosanto okangelo motema non. Bino nde bolingi yete. Yango mo pe alakisa bino makambu na ye oyo koko sunga bino ndenge ya sala nature banzete nyonso yana solution na we traitaka ba manga bakoko na biso banda traiter biso na ba poso ba manga na ba makasa ba manga bakasa ba paipai nzambe muta inspira ki ba mayele wana yo kanisi eloko ezotungisa yo po molimo apesa lo solution eloko ni ekolemba na nzambe même ata po na poso na yo molimo mosanto azolakisa bato na mami mama mafuta o bato bapakola molimo mosanto olocha bato bandoto pakola mafuta boy et utiliser ça au moins pe po mutu kitoko lokola bébé oui molimo mosanto bino nde boboyiye bolingi yete bible lobi si tu crois tu verras la gloire de Dieu gloire de nzambe o gloire tokomona un ensemble de choses so boyiba te bomona nde bolingo na nzambe na bavi na bino soki botosi bobangi nzambe na bolingo solo nde bomona loboko na ye akolakisa bino makambo oyo pe ndenge azolakisa pe baninga mosusu bokozala pe bien akoyede bino molimo mosanto oyo nga na ngai nayebisa bino ntango eza mabe alobi ntango eza mabe tomibongisa ntango eza mabe bandeko tolobelaki deja oyo ekoya tokoki kobandela yango te mpo eza publicité te ezosala pe pasi mais tomibongisa eza na bato mosusu bakovivre to bamakambo ekoya eza bato mosusu bakoperdre bavi na bango to makambo ekoya me na ndenge toza nano boye makambo wana ye te bible ezoloba nini na Joel 2 mokolo ya yawe ekomi pembeni tomibongisa ozomona tomibongisa tomilengeli mpo tomona bokonzi ya likolo mpe tomona bolamu ya nzambe ya Israel biso nyonso tozwaka koluka molimo mosanto asala biso ngolu mpe na oyo azolobela na baoyo toyebi ke nzambe akotambola na bango yango mpe biso tozotiaka na misala yango tozotia na misala soki yo po kolinga kobanga nzambe kotosa yo kotia maloba na ye na misala omona loboko ya nzambe lembisa motema na yo nzambe alobi ekomi ntango oyo soki oza na ndoki yebisa mobali na oza na ndoki po luka délivrance soki papa po ozalaka ndoki yebisa mama nga nazalaka ndoki bino ndeti boza couple pastoral bokende koluka couple pastoral mosusu ezali malamu boyebisa bango ke biso na mwasi nanga toza misala mabe me tosalelaka nzambe kanaki ndoki bakangola bino osala mosala nzambe malamu ndenge toza boye biso nyonso toluka délivrance koluka tokota na nzela moninga obundisa moninga na momo mpe nzambe aza koagir makasi molimo mosantu mpe aza koagir makasi à chaque fois boyotiela bana na bango bana ne piège ye azodélivre bana na ye le problème eza yo bitumba ozosalisa ye te guerre ozosalisa ye te mpo moto aza mpe pere ayo okobanda kobeta mikolo nyonso aza te mais le problème ezali ke ame na yo nde okende wapi ame na yo nde kokende wapi ozomema na omena na tiana ke onga naza gramete nga to nakitaka batiela ngai tapi rouge onga to nakitaka nasimbaka moti na nga nde naza boye bayambaka nga na bacheval nga mpe na mataka na cheval bayambaka nga babengaka nga mama na se na mai naza na trône na nga kuna na kiti ya bokonzi kuna alors royaume wana nyonso nga nakambaka mboka wana village wana nyonso nga nde nini oyo mwasi ya Salomo ni banda kobenga ye nani reine soki nani wana donc ngande kuna reine mais le problème eza mukolo yesu akoya ki reine wana omona ngo te mukolo yesu akoya bisala wana nyonso biso tosalaka wana okomona ngo te lelo c'est le moment ame nzambe apesi biso nyonso opportunité to se repentir totika bavia mabe ya cachette tondimela ye via kolongola bazemi via hypocrisie oyo biso nyonso tozali kosala nzambe alobi totika bavi wana tolanda ye poso nalobi yo nde oza na bavi wana mabe oloba na ngai nalobi biso nyonso bavi nyonso mabe ya cachette totika c'est le moment tomipesa baame na biso na nzambe mpo moto aza dini ya kotia mosapi azali te yo na ngai tobongola mitema yo lingaka bongo tonga na mitiaka ke tobongola mitema toabata masumu na ngai mpe na moto mabe bien na yo mpe ko wa moto mabe oui naza moto mabe naza dini te nga mpe nasili kaka mais le problème ke kande mema Moïse mpe wapi toluka mpe délivrance biso basi ya kanda
bakanda mokuse toloba yango mitema mikuse biso mpe basi ya mitema mikuse toluka délivrance tosika nuki to ozanga lola po yango wana mpe Moïse azangelaka na omoni ntina nga mpe na bike toza dini te biso nyonso toya bato mabe donc yo soki otala mpe mabe na yo nga moninga yo nalobi nzambe aza témoin lola eza témoin nazalaka mwasi nasilikaka naza motema mokuse nazosenga nzambe mpe apesanga motema monene ayokelanga mawa akangolanga alors yo mpe senga nzambe akangola yo place ni yo mpe oza na pasi place ni oyo mpe okokaka kotika te nzela butu yebisa nzambe nalingi nakata cette chemin lakisanga banzela na ndenge olakisa Moïse ndenge olakisa David nzambe olakisa banzela nzambe apambola bino na génération nyonso nzambe asisitaka basali na ye mpo bateya bato repentance baprépare bato na repentance ngai na prépare bino na repentance nazobenga bino lisu na kati ya repentance bose repenti bosala lisu baconfession boluka nzambe oyo vraiment boluka ye na bosolo bokomona nzambe ya bosantu alobi na biso ntango eza mabe o mama Rebeka balobaka te basere babombaka bamessage bazwaka basere bandoto balotaka balobaka te tolobi ntango eza mabe ngonga eza mabe kola alobi tomibongisa maintenant comme Dieu nous a donné le message tika nzambe ya Israël apambola bino nalingi nabondela sikoyo mpona yo moto ozolanda ngai na yo moto otiki nano mabe te mama Rebeka alingi abondela mpona yo mpo te yo mpo otika mabe ndenga mpe natika mabe nga mpe nazalaka moyibi monene na ndo oyoka kutusolo ya mbongo na ndo kefungola bamali ya bato na bambeli nayebaki teknike ya kofungola bavalise ata kangi wana kadena ninga mpe nayebi eloko nini kofungola ngo nayebi bafushete nayebi bamabende efungolelaka midele bafushete efungolelaka bakadena nayebi badele basonge ya mbeli efungolaka bakadena nayebi basonge ya biloko ke ata moto ati valise ni akangela ofungola monene yaki etambo na fungola na ye nga Rebeka na ofungola ngo me natika et surtout ape na poto na oke kokota ndako ndai nake kofungola kuna kamera ezomona ngai natika ozomona yo mpe tika yo lingaka bongo yo mpe tika tobongola mitema tozongela nzambe ya bosantu mpona baame na biso ezo esika mokolo suka totelengana te nabondeli na kombo na Yesu Masiya yawe nzambe ya bosantu nzambe ya Israel natiki libota na yo na maboko na yo nayebisi bango révélation nazwaki ntango eza mabe ngonga eza mabe bamibongisa nayebisi bango génération nyonso ezalaka na makambo oyo emonaka biso mpe opesi biso opportunité tomibongisa yawe nzambe ya bosantu nzambe ya Israel na mitiki na maboko na yo batelanga na nzela video oyo libota na yo nayebisi bango basi repenti bakonfese oyo eza na mitema na bango tofungola mitema mpo tomona loboko na yo biso nyonso tomisalisa makasi mpo tobika na mokolo na yo mokolo no ekomi pembeni oza nzambe nguya osali biso bolamu yawe na moto akokaka kotika mabe te tika nzela video oyo kolo motema na ye limba motema oyo bakomisa makasi parceke bible etalisi biso ndenge nyonso ke satan soki akoti na vie ya motu amemaka eka na makanisa mabe makanisa ememaka motu na liwa yawe nzambe molimo mosantu kasi video oyo ezala pousse mpe ezala accompagné na molimo mosantu mpo molimo mpe apesa bango mpe makanisi akotela bango mpe apesa bango mpe makanisi oyo komema bango mpe na bomoi bible ezoloba les ténèbres ne régneront point toujours car le fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres na mitiaka te kola parle kwa naza malamu biso nyonso toya mabe tosalaka mabe biso nyonso toza bato tolobaka makambo oyo esalaka yo lokumu te yo oza nzambe oza sainte kolo biso nyonso toza na posa ka bolamu na yo biso nyonso toza na posa bolingo na yo biso nyonso toza na posa mwinda biso nyonso toza posa olakisa biso banzela na yo ndenge olakisaki Moïse ndenge mpe olakisaki koko na biso David nzamba bosantu kangola biso changer même bakombo na biso ndenge ochange bakombo ya couple oyo ya Abraham na mwasi na Isaka oza nzambe yo ndo olongolaka plante mabe yo ndo plantaka ya malamu kolo na kiti na yo Jean zoloba na Apocalypse 22 Seigneur mai ya bomoi ezali wana toza na posa tomela mai ya bomoi po biso nyonso tobika tozwa bomoi yawe nzamba ya Israel simba mitema ya bato oyo ekoma bango makasi simba mitema ya peuple oyo kolo bazoloba na motema maloba mosusu na monoko na mitema peza makambo mosusu yawe nzambe soko otali bango kaka ndenge bango bazomemela makambo bakobika bolamu na yo te
sala bango faveur grâce ngolu ndengo sala ba biso oyo po tomona loboko na yo lelo tokoma ba témoin na yo na se na moi kimia na yo ezala partage ya bato bazwi video ba video mosusu ezalaka moto ayoki yango boye papa akoma oyoka kanda posa kaka bima na ntango wana pumbwe kaka na minute wana akende kaka kosala moto alobi da video ya se repentir mabe me kolo yesu simba motema na epesa ye kimia ekotela ye papa boboto ekotela ye kolo po te azwa message oyo na bolingo nyonso mpe na kimia nyonso mpo ayeba na kobongola motema kolo monguna satana zinga bango malamu po te bolamu ekotela bango te kolo tika te mipepe nyonso ya mabe oyo ezingaki bana na molili nyonso banzela nyonso mabe oyo bango bazalaki kokende bamikotisaki bimisa bango na banzela wana ndenge obimisa biso na banzela wana longola bango na banzela mabe ndenge olongola biso na banzela mabe longola bango na nzela koboma ndenge mpo olongola biso na nzela koboma bazemi tozalaka kolongola tozalaka mpe koboma bango mpe kolo bazoboma na d'autres manières bazokende koteka bato ndenge juda azali koteka bato vendeur d'homme seigneur sala bango grâce ngolo na nzela video bamona loboko no bolamu na etalisama na bavi na bango bayeba na komindenge likolo batosa maloba na yo koloki maloba ya bato basala plaisir na yo nzambe ke basala plaisir na bato basepelisa yo ke basepelisa bato oza nzambe nguya batela libota na yo bao bazobanga yo bao bazoluka elongo na bosolo mpe bao bazoluka délivrance na bosolo mimonisa na bavi na bango lakisa bango nzela ya solo balanda mpo bazwa bomoi tala baluka visere kolo bakotiti na eglize bazoteya sango malamu kolo bana no bakweya na maboko na bango te épargne bana na yo épargne ya yo kolo bana yo oza plus que David kolo David azaki mobokoli malamu ya bapati ya tata na ye mais toi tu es plus que David tu es plus que Salomon kolo sika te obatela libota na obatela bana na yo kolo ndenge ozoloba na biso na Psaume 91 obatelaka bana na yo bakoya na maboko na bango te baye mpe bakangamaki deja na file na bango yeba na kokangola bango na nkombo na Yesu Masiya ozali nzambe nguya na bondeli bongo kolo bayeba kokaba mitema na bango epai na yo yamba bango monisa bango pole bolamu no etalisama kabela bango molimo mosantu ndenge okabelaki Seigneur kolo na mwana na papa oyo azalaki motema malamu kolo Corneille okabelaki ye molimo mosantu kabela bango mpe molimo mosantu na bao bakondima yo bao bandima kotambola na yo bakobanda misala mabe bazwa molimo mosantu na nkombo na Yesu Masiya amen. Tika nzamba bosanto apambola bino tika nzamba bosanto asala bino bolamu nzambe ya Israël le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers akanisa bino asala bino bolamu bao mpe bakolinga bapesa motema na ye na Yesu Masiya nzambe aza na bomoi bokende kokonfese bokende kotika mitema na bino epai ya nzambe ya Israël nzambe azaka moko nzambe azaka mibale te kombo na Yesu eleki nyonso kombo na Yesu epesaka bomoi epesaka lobiko nde kombo wana ememela bino boboto ememela bino mpe kimia na makambo bozosala na bakimia makambo bosala ezala te makambo mabe oka mama Rebeka alobe makambo to osala boboto ekota yo zozwa boboto akolo so ekota na mama butu bongo te nazoba boboto na makambo malamu yo za bongo mono yo zwi liloba mba moko okembi kotyango siko nde oke place on disika mape te bongo te zwa boboto nzambe salela ona malamu sika nzamba Israël apambola yo biso pe totyango na place ya malamu epesa biso pe kimia mitema na biso pe koma ya sika kanda elongwa tozala motema monende nzamba apambola bino abatela bino je vous dis bye.